Nazine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino pasi pema na République démocratique du Congo pamba te to koyeba te nini penza esengeli biso to sala nini penza esengeli toloba lolenge nini oyo tokobeta mbela tokoyeba lisusu te pamba te mai oyo makoleka lekola biso ebandi kopesa penza pasi tokoyeba te siko ba rebelle bazalaka banani tokoyeba te etumba yango ezali ya lolenge nini toko situé penza lisusu maele te pamba te bayiba kambia ye kolo Congo bali bongo ko troubler peuple bazali bongo ko faire endormir peuple ndenge bolobaka lokota il français pamba te bo solo to komona na X bango ba ko mabatu na Y pe la Z to koyeba te bandeko mususu babenga imola mboka mama oko sala mosano kitoko kasi tala pe na ngambo la bino kuna mona mboka Martin Fayulu Madidi akomi lokola pape Etienne Tshisekedi ye bobele biyamba eloko moko malonga eko sala mate bandeko la ngai na ebite bino moko sika en tant que peuple boko zwa maele nini pamba te na kozanga pe biyano ya kopesa bino na tina ete Mosée Laurent Désiré Kabila le bagi la personne libère pas un peuple. Peuple se libère. Alors ceux qui biso tolobi to tala na kaka la batuana est-ce que tokobika pamba te likanisi la bango les ali ayote le lenge pe ça il bayi politique ko ezali ya biso te be peuple pas ko kotomboka to moni pe la bikolo misusu peuple pas pesi solution na likambo pe bayi bakambi balandi bango pe bayi politique ko balandi bango mais si kabiso tozali bobele ko vanda moto o na kati ya makambo nyonso o ezokomela biso lelo la kati ya République démocratique du Congo nani akoye ko lobali kamu n'est-ce pas mona mboka Félix Antoine Tshilombo lo lenge tango tozaki la ba problème na kolingana no boyoka moi bemba moke malgré ko pesa nungu e ko pesa pasi lelo balingi ba fongola biso porte ya distraction ya union sacrée na PPRD mais néanmoins ba kolonga te pamba te bo solo ezali na kati ya PPRD te bo solo ezali na kati ya union sacrée te bo solo ezali nde na nanga oyo akoya kosala makambo la ye bo solo ezali na kati ya ba Rwandais oyo lelo bazali ba collaborateur ya gouvernement congolaise oyo lelo bango gouvernement ba biso eko collaborer na ba Rwandais mais ba ko sa peuple bande ko langai toyo kananu maloba ya bemba gombo na ko zongsela bi amoni que peuple a sepeli na lote de tati bakwana bazonga na mboka la bango zaki kote après ça basa yeli baboni e pe batie nani batie nani Laurent Désiré Kabila. Il y a le choc qui a zaki pour faire la Tanzanie. Par exemple, on a sous risque que mais est-ce que vous avez une histoire d'ailleurs? Vous avez ici qu'à outil. Quand vous avez dit, encore si vous avez 18 ans. Maloba Bemba Gombo. Ako sembo la bilo likambo leteli Joseph Kabila abandilo la musée azongi na Kabila bampaka ya lolengo bako sala biso distraction bampaka ya lolengo yo bako kotala koswana na makambo ya bolema pamba te likambo yango
yango wana ndeko Vital Caméra lobaki ete pekisa bato na yo la sortie médiatique la bango batika koloba bilobela po bakopesa lisusu nkanda bato yango na nde babemba gombo pamba te baza na solution moko te bemba zalaki ya ministre ya défense atiki bobele bananga ba M23 bakoya donc bango bakosala bisalela boye po ete mbonga Kongo baliaka yango kasi bandeko pe ya PPRD balingi te boyoka nini ezali kobeta kabuya tshela biso Jean-Pierre Bemba Gombo abeli liboma Jean-Pierre Bemba Gombo mayele esili na mutu akomi mutu ya liboma akomi mutu ya bilobela Jean-Pierre Bemba Gombo Félix Tshisekedi ozomo na makambo yo Jean-Pierre Bemba azosala ministre na yo toyebi te soki aza ministre ya transport ou bien ministre ya défense toyebi te eloko Jean-Pierre Bemba azoluka na mboka na biso toyebi te oyo papa na ye aza congolais te d'origine maman na ye aza congolaise te d'origine papa na ye portugais maman na ye mutu ya centrafricaine république centrafricaine mais oyo discrimination oyo to ya tribalisme komi na mboka na biso Félix ozomona ou bien ozomona te bozana posa ya génocide na Congo bozana posa ya xénophobie na Congo bozana posa makila e continue kosopana na Congo Félix Tshisekedi na kotia video ya Jean-Pierre Bemba bokoyoka Jean-Pierre Bemba Félix Tshisekedi tango ba prêtre catholique balobaki likambo ya tribalisme tango biso to dénoncer butu moi likambo ya tribalisme e bandaki na yo moko Félix Tshisekedi ko banda uzi pouvoir kaka batu babomaki batu parce que bazo appartenir na tribu nanga Félix to bandi campagne awa yo moko na Jean-Pierre Bemba boye bakoyanga bakoloba mina sema banani baswahili yo moko chef de l'état oza tribaliste numéro 1 Félix Tshisekedi bande konayo babimi balobi pouvoir na biso baluba yo muswahili kanga munoko nayo yo mutu ya tribu mosusu kanga munoko nayo lelo Jean-Pierre Bemba abimi na makambo mama ya makambo un homme d'état devant public justice na biso ezosala musala nini propagation ya faux bruit za wapi boza wapi pona nani ba mitifi na bino ya propagation ya faux bruit boza wapi pona maknani maloba na bino ya citation à la haine tribale boza wapi soki ezalaka opposant soki ezalaka membre opposition ou bien civil moko simple ou bien journaliste maseke nyoso ekobima botala maloba ya Jean-Pierre Bemba justice bazawana bazomona neti bazomona te wana ko se saisir diligence ezalaka te po justice ya solo Jean-Pierre Bemba anani place na ezana makala boko banda na hôpital ya nani bo traiter na liboma après bo miye na hôpital oyo mutu nyoto parce que bozana ye pourquoi toujours azalaka saint pourquoi bozwaka makambo na ye au sérieux te bozoka bola Congo na moment critique oyo Félix Tshisekedi yo chef de l'état na bino justice na biso tribale bozomona makambo ya boye na tao tozana besoin ya cohésion nationale tozana besoin ya unité tozala bomoko bozota la buzoba ya Jean-Pierre Bemba azoloba maloba ya boye après tolobake bandoki bazoya na Rwanda ba ennemi bazoya na Uganda Tshisekedi moko alobaki responsabilité ezabia biso moko Tshisekedi papa oyo toza ba responsable ozali koyoka distraction bazokotela biso to finga kotoyo
po kote oyo bakofinga me batu oyo bazala likambu ezali nde bananga balali pongi te Kabuya tiela biso video. Tala musala bananga bazo sala tala o babemba bazo sala tala o peuple azo sala. Mais Kinshasa c'est pour bientôt ba tcheli bilo boy. Ntango ngonga. Ba misali bino bozali kolala bozala kofuka kofuta ba sodate bozali kokoka kolesa peuple te bozali kokoka tozongi na ozwi mwa video moko boy. Yane monantemi. Je l'ai toujours dit que l'AFDEL, le RCD, le CNDP et le M23, c'est le même caméléon qui change constamment de couleur et qui a toujours gagné dans toutes les négociations qui se passent à l'Est. Ça démontre une fois de plus que le pays est géré par une classe politique médiocre depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Parce que vous vous rendez compte, 50 années d'indépendance, et vous avez été incapable de mettre sur pied une armée capable de défendre la nation. Aussitôt qu'on a un problème, il faut une brigade d'intervention. Vous vous rendez compte, la République démocratique du Congo, 70 millions d'habitants, à côté d'un petit Rwanda, 10 millions, et vous êtes en train de crier Maman Akoufié, brigade d'intervention, c'est simplement ridicule. 50 années d'indépendance, vous êtes incapable de fournir de l'eau aux Kinois, alors que Kinshasa est conçu au bord d'un fleuve à eau douce. Bazali ko sakana na biso ko sakana te. Bazali ko sakana peuple ko sakana te. Alors peuple comme komona ke na bisika na kufa po ete ba o ba bimaki na balabala pola ko bundisa ba Rwandais tant ba moni ba Rwandais. Balobite tokende kokota epa ya nanga po ete nanga zali ndeko la biso tokende bango ala boyoki lo yembo kita kita na banze ete bilo baso bolanti bakamne eleka epona balobi Kinshasa siko Kinshasa ezali kosala nini pola ko empêcher bango et puis bango basali lolengeli po bazwa bamboka ebele boye basali lolengeli babotola kabiso kaka bunagana ute kende minyemboe Félix a vendu ça yango kimia tikilo lelo équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Mana ngala kunya dolanga. Yango mboka yango. Biso moko bakolo Congo tozali koyeba te nini sengeli to sala. Eloko moko ezali ko sala mate misale ezali te kelase ezali te eloko moko te. Be libomano na libomano be distraction la distraction eloko moko ya malonga ezali te. Sika bandeko na ngai nini bozali nango ya motuya tala sika peuple lo se vai nango le bito ozela biso na ngai
nanga koya bien bon mais na sima moko nga nanga banani bazali bo mona ba morphologie teke ba Rwanda pe bazali Kagame azui yaye oyo bayokalaki Museveni a telemi lelo oyo bango ba progresser Uganda pa koti la kati ya G ba soldat kili koyiba minere ezali kokende moye kuta kolobezati sikoyo tozali kobunda contre nani po lobi moleki kabo ya cha video Il est bon. Joana Luki qui t'a été dans la déjà on a photo na yo a capturer yango azu yango atiango na groupe ngana kia photo ngai WhatsApp nanga po yo mona nga bavandisaki obe minako te bamisuku tu balobi obe minako na makala bamisu balobi boye ma enfin na 1h du matin soni esali bango pression oyo batie bango babimi obe monako na 1h du matin bomoni batape perdre bango babimi victorieux mais maintenant nazoyeba te banani bakokosa nani banani bakoloba nani si obe minako asalaki eloko moko pourquoi kobimisa ye pourquoi qu'on faire tarder les sika oboko kokate ta la justice à Congo ezokoka po ya bato mususu te mais po ya justice à Congo ezalika kokanga na banzi boyebi garçon oya Thompson ya 50 francs na yebite est-ce que dans la vidéo lango mais la banzi boko yebaye garçon abima makasi boy l'homme du moment garçon la bakangaye. Donc quand tu dis la vérité, tu es devenu l'ennemi. Il y a pouvoir en place. Mais les kambu ya gouverneur Bumba ya banawana ou bakufi. Rien. Étudiant kebole ya baloso ya poison et koti ya ngwana kabula ko kabu ya ako défilé bino. Ezo le kandenge nini? Eza kokota ndenge nini office ya contrôle ezalaka te etalaka bakabateli biloko koma biloko mabe ezokota la mboka oyo nalakisaki bino nde baosala bamakaroni nalakisaki bino ndenge ya baji nalakisaki bino ndenge ya biloko mes frères et sœurs compatriotes pourquoi toza ko se laisser faire boyer on tue le genre baboma na mai mabe baboma biso na biloko kolia mabe tokoki mela wapi to revendiquer ba droit ba telemeli biso peuple a se soulever ba kangiye olo ba bosolo ba kangio finalement on veut quoi balingi nini moi la mère de Bruno en Autriche totele Malik makanaki prisonnier de Jésus en Autriche Jeneta lotake tumbakila me bokile lokone fam pekato na aken totele maba mama ya moto mojali ngonga ola za ko yebisa bilo boko regretter lobby e bananga bazo blaguer te ba Rwanda bana tina na biso te ba comprendre déjà Kabila kutu tindenga fanda kawana a répondre biso ka muke po yebi naïveté na biso a yebi vraiment so tozaki peuple ya solo peuple o balingi souffrance te peuple o bazaka peda na souci ya bango moko. Ah, mais Félix a le pouvoir terre. Mais bazali kaka ko diviser bino na bakan. Ko swana ezali, bitumba ezali.
parce que ba oyo balingi oyote ba o balingi oyote ba o balingi bon peuple ya bongo boko se révolutionner mon colonel la muka esalamaki awa unité kaka baloki ya ba Rwandais Ougandais Burundais bakota awa kala batangi koleka ba Congolais pe batangi si bango Congo batangi si bango pe ba Congolais yango la bazo dominer sur biso race moko trop faible race moko barbare race moko balingaka basalela bango pour race moko ba jaloux balingaka pe bola babandeko la bango te kaka bango moko bato babomaka bango na esika ta toza faible tozo kokate ba o ba telemetika to soutenir bango nada yanga bokonzi l'Angleterre ba pour amenta ngola no bondi ya botarde bono tere monsieur kokomela bilo mamour d'Angola na mokitene Florence ya matondo tala mboka place comme mais si Kabemba a un sérieux problème parce que bananga bazoya ceux qui bazali pe ka ya Kabila mais à ce soir parce que muto bino bobande ko kotela akena na ko senga pardon akena na ko swala Kagame akena na ko pesa bango biloko bazaki la moposa malheur wana eza kozongela République démocratique du Congo c'est comme mutuno sona héros azali ko luka ke soki bachenga esika la gouvernement union sacré ngai pena mema troupe langa est-ce que bokei po boyoka la po guerre ici là to bokei po bosa la nomination mutu pa lobito comme ne keke asuka tozali ko kele kolongwa lokola toza koyokala lokola toza la gouvernement na biso ya union sacré oyo tozwa mutu la muta mema o aye batu bachaya tala soni na République démocratique du Congo tala soni pe passer au Félix Ayela biso mais tango to badai ko lobala bino tango bato balobaki bondima kité mais maintenant où sommes-nous mais tozo ko kapeka kondimate pasi pe mawa bato bazali ko kufa du jour au jour service o esa daga musala ya ko contrôler biloko ok le kosomba poisson boye poisson et pola e kota kindenge nini ok kosomba soso et pola e kota ki na manière nini bandeko langa contrôle les élites la mboka moko comme le quoi passoire batu bazo kota herba lingi bazo bima herba lingi baza ko saboter bino herba lingi Zambalola oyo mboka nini Mobutu avait raison Mobutu avait tellement raison Kabuya yebisa bandeko la zalo na émission nazo si ça n'a pas kalaté pour toquer le sensibiliser peuple azali na posali ya malamu le ba waze kwa te demande le peuple na mboka oyo kolia malamu ezakate biloko ya mabe kota kala Congo mais Congo azo produit biloko kitoko bambisi na yango mai na yango mabele na yango zamba na yango mais Congolais azako subir torture moko ya kosakala te Congolais azali ko subir torture Congolais azoye biloko moko te tracasserie lisusu ya ba policier ba konzata bolobi boyebino moko bokitaka sur le terrain bo sala kapé fort ya kolekala kala ba R13 bo mona makambo la police zo sala bana tozo so ba vidéo matin midi soir donc Kinshasa ezali ko se dirige jamais na lolenge na yango moko donc mutu oyo azali te bango tout baza mibeko bango tout baza likolo ya mibeko bango tout baza mibeko te mais oyo eza problème nini ezoyela biso pourquoi les Africains bozala mitema makasi ya kodémissionner quand il a échoué omiteli pela kolobi te depuis nga na kota ki ti lelo na sali eloko te na longwa c'est un péché pour les noirs. Nous ne sommes pas les diables. Pour le poste de ça, moindo nde batia Satan moindo jamais. Les diables c'est l'esprit qui nous anime na tangu o yako lib yako teka mboka yako condamner misala tout eza bobele bino.
Yakobo et bandeko mususu ba vivre convenablement. Et mutalo babokangiye. Mutalo babokangiye. Et mboka la biso Congo. Ba Congolais boza wapi. Ba mama ya moto mojali moto mozima mite. Assalamu alaikum na mama ja wapi ba mizima na biso boenda South Africa. Bozali wapi. Bato bazo kufa. Banzela ezali te. Kishasa poubelle la poubelle. Partout. Et loko moko ezali te. Mboke komika kama folu ya baguerre. Enlèvement. Koboma sans arrêt. Mais jusqu'aux preuves du contraire, nanga banda telemi, mutumoko akokite pour faire asseoir nanga. Mutumoko akokite, bo affaiblir l'armée. Boko te sinzala l'armée, boko pesa bango biloko te. Je soutiens Fardé, je soutiens ya lokuta. Mbongo ya ba soldat bo détourner yango, ya bana o bakeleki volontaire bo détourner bambongo la bango. Bango pe bazoli la ka biloko ezalite bakomi ko kima na bango bazoni na bango. Sikoyo bolingi bosa na Congo yango eloko nini? Bolingi bo mema Congo yango wapi? Eloko nini Congo esali bino? Boyibi bayibaka, et sili pe bokende te, botika na no bato baza capable ya ko diriger ba diriger. Botika no bato baza na amour ya Congo, ba diriger mboka. Mboka oyo eza na richesse immense. Mais baza ko détruire biso ba indien ba koma protéger et pas ya ba konzi. Bazaka na ba généraux na bango, baza na ba ministre na bango. Bandibu oyo ba koteli biso awa, baza ko ya ko poisonner biso awa, mais baza na ba protecteur na bango. Oyo mboka nini? Oyo mboka nini peuple abika kamalamu te? Bazali ko sepela la liwa ya population na bango, mais na élection ba bandi ko benga bango. Ah, peuple congolais. Toko c'est l'ensemble bakambouté, parce que tous allez kosenga bo s'abonner massivement à la chaîne de Libération, tous allez kosenga bo partager mes émissions, bo liker, bo tirer commentaire, parce que toko lo balabilo bo solo. Il y a un sérieux problème dans mboka oyo. Toko ko tika boité parce que rien ne va plutôt. Makambuni so yesa na mboka la biso zaka désordre. De mboka moko ndiye mukonza zate. Mboka moko ndirait gouvernement en place te. On dirait toujours c'est la gouvernement bima. De mboka moko soko telemika komika la capitale omitele bobi tete mboka eza normalité. Mais finalement nini tokozela? Moïse kominanga na ba troupe laye. Po bango nde bato bazo terroriser. Bango nde bato siko bazo ya koboto la pouvoir na makasi. Et après, Juka aime le number 1 OCA de la presse congolaise, Gauthier Boulaye. Et après, Bande Kolanga. Nanga bokonzi na Angleterre. Bon, ma missionnaire n'a plus rondé, n'a pas de tabac, il faut que je me trouve à le monde. Boza tellement ébélé partout dans le monde. Toyoka pasi ekolo abiso. Toyoka pasi ya peuple la biso. Toyoka pasi ya ba martiro bazo kufa sans cause innocemment. Toyoka pasi ya makambo ezo sala manamboka la biso, c'est anormal. Ce n'est plus le temps to vanda to kanga minoko. Babo mabiso ça va encore. Et comme ça le côté ceux qui te kufeli mboka la biso parce que ba kufi ebele. Pe bazo continuer ka kokufa. Siko bande ko la biso ba kotika voie libre. Bakotika parce que bayebi déjà passé ba planta batula bango. Ba Robert bazo demeurer kala Kinshasa. Ba Moïse ya Runga batina tena bantene bango baza tellement belé. Peuple pas tout la kibila bi mukoni boko kanga kabila ngo. Oyo bofinga ka tongo medipoko. Mukoni boko kanga epeto sepela. Obe mina kubango bazaki la chadari boko sele bango makambo.
mais enfin intimider bino bokangi bango pe lelo côté bobimisi bango. Mais finalement pourquoi bozo sala ba sembla lelo ko boko karabilote okanga ka banyama na bilo bomonela. Parce que si vraiment Kabila zaki la problème mais bokangi Kabila si batulaye o bokanga ki bo trouver ki bango pa na problème le bi bango mais bokangi bango. Mais pourquoi boza komi yo kamawate ya bino moko na Sony bozanga yango to ndenge nini baza ko humilier bino partout dans le monde bokomi na ba fake news et merci la Vitel Caméra pas telemeli bino la banzi balo bokolo ba makaba bilo bela te poso bolobi ba bango to ba banda la Kinshasa po bango pe baza capable ko sala parce que bango pe ba sala ka déjà. Vous montez comme vous respirez. Boza koko sabatu awe loko moko te bananga bakangi bango e baboteli mboka bo sali ba antenne na bilo numérique pour la kokosa ko désorienter information jusqu'au preuve du contraire bo sali ate lokote bananga baza ko avancer bien baza ko kumisa bango ko yembe na bango baza ko sange na bango pe balobi maintenant c'est Kinshasa. Mais vous mentez. Eh bah repousser qui bango, eh bah ça qui boy, bah fake news, gouvernement de fake news. Ça c'est quoi ça? Bozo désorienter peuple, bozo sepeli ça bango pas bah monsieur bah sepeli bah repousser nanga bah beti masasi ndenge boko c'est la Kabila kufa la molimo, Kabila kufa la Facebook, Kabila kufa la TikTok et Kabila za vivant lelo. Ça c'est Congo de Félix Antoine Tshisekedi. Pitié. Pas si mingi. Yango tozali kosenga la peuple. Botelema. On libère pas un peuple, le peuple se libère. Mais pour soulever ça, il faut avoir de moyens. Pour battre la tiozo mona boy. Batelema si battre bango parce que bazo fout mbongo. Baza kopé sa bango ba mbongo pour ba déformer information. Ba pesa bilo ba information ya lokuta ya vrai boyo kayango te bobi misa vrai lokola faux bazali ko futa batu du matin au soir po ba le kala ka ba créer ba zone numérique wana ebele pour la ko désinformer bino po bozo information ya malonga te boye bani nezo salama te menga la zali ko yebisa bilo ete bientôt nanga la Kinshasa la batu na ye po baza déterminé. Bazo so bamboka bazo sakalate. Ceux qui bazo batiki gouvernement la ba baleki. Ceux qui bazo parce que peuple ni na kotelema pa bunda ke tuba pa ya kokufa. Mutunyo so alinga mboka. Sunga bande kono bazala Kinshasa. Po ba bunde tumba ya solo. Que vive la RDC, que vive la guerre. Nous voulons la paix, photo bunda. Donc on a tolingi kimia, il faut tout ça la guerre, il faut peuple à se révolutionner, il faut peuple à se soulever. Ce qui te l'indika le côté à batu oyo bokola alobi la tonga bakoti bananga bango tamso bakozo makasa ya kokima bongo bana na biso bongo bandeko la biso bongo ba parala biso totika bao bako santete ba boma bango. Alors tout tellement tout se mobiliser tout se sensibiliser tout za la eloko moko partout où tozali tout tellement pour la kobundela nation na biso na bandi na awande na sukisi rien ne va, l'air est tellement grave. Les rebelles avancent, les rebelles tuent. Mais notre gouvernement est comme un gouvernement de fake news. Tous les Congolais, partout où tous allés, tous à la Moutoumoko, pour tous se soutenir. Pour tous soutenir, Bandeko Labiso, battre les Mabazana en force. Nangazu deuxième république. Nangazu Batigre. Nangazu batebele bazoya po bayoki kanda balobi lokwa bilo bo provoquer bitumba biso toyela bananga. Alors suite nango ekozala nini? Que Dieu nous bénisse. Merci na Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi pareil de biso babiso. La patrie ou la mort nous vaincront, la peur doit quitter nos esprits. Partout où tozali to telemela valeur na biso, to telemela dignité na biso. Totika kovanda, totika kotela makambo lokola théâtre. Ce n'est plus le temps à croire na bateau ya ba fake news. Ce n'est plus le temps à croire na ba menteur.
tout téléma s'il vous plaît, tout sauvegarder patrimoine à Besso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La perte doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta.